Rose Bombo officiel. Rose Bombo officiel. Rose Bombo officiel. Rose Bombo. Rose Bombo. Rose Bombo. Makamu ezali. Rose Bonbon officiel, votre chaîne d'actualité, abonnez-vous massivement. Bonjour, bonsoir, fidèles abonnés, il y a Rose Bonbon officiel, Galmi Kofax, très content, il y a Roya Awa, na Rose Bonbon officiel, Kalaming Awa Tawa, pourquoi pas ils à la péter les 18, c'est-à-dire arrivé, il y a Molasso, Single Molasso, Karine Mokondi, Azo frappé fort, mais, Batu, on a eu moi comme Momoran et Bangisagi Batu, Mi Mokondi, Mi la baronne, et ça nini, et ça ba stratégie à Sika, Kalaming ité, bande de robots découvrir, et peut comprendre, ezali nini en réalité Molasso ezali koya manager à la ragibiso ke Karine Mokondi donc makambo ya musique naye babongisi makambo za ko évoluer très bien chaîne à musique déjà c'est bon ma solo est vendu déjà alors Molasso ezali koya préparez-vous tenez-vous prêts kalamingité batu bakolela na lobby bien ngai soué na nga eza donc quand les 18 oyo la baronne abouaka single Molasso pona batu ba yoka pene sala batu dans makambo na ndenge moko ya bien bazosorino ba comprendre réellement que bazalaka niveau moko na Karine Mokondi la baronne te voilà na pesi bino tu mbote na bino ba chinois ba papa na ba mama ya la Chine ba mbote na bino ebele préparez-vous bobongama déjà la Chine ça dit ba dodo oyo totola la mikolo oyo en tout cas to la muka parce que Molasso ezali koya to bongama to c'est la single Molasso mi Mokondi mi la baronne mi Mokondi mi la baronne et kendaga ndengo wana tangu yo zo luka obebisa via mutu tangu yo osala slogan na yo polo bake bako seka tamuke me bako lelebele biso peut ko diembela to kangama na yo tina suka alors la Chine préparez-vous ya rosela mi Mokondi mi la baronne parce que tangu de reperdre eza mingité Karine Mokondi lelo ça dit succès na ye gloire na ye et ça li ke bato ebele ba regretter na bi ke Marjolie Kani dans tout la ngai nani azo regretter le rôle la Sinza Kapachi ki peka a combien ko regretter a combien na ye ko regretter ndenge akabona na Karine Mokondi mabe o ya sala la baronne a combien ko regretter yango lelo en tout cas pas si mingi pe mawa na ba comportement ya boyeme et sengo eza makasi na kaya ba chinois parce que dans quelques jours awa un de ces 4 matins c'est-à-dire mi Mokondi mi la baronne single Molasso ezobima batu boko bina batu bako sepela parce que eloba Francis mi a temo na Canada makambo ezali pe makambo kozala kaka avec Karine Mokondi la baronne na pesi yombo tebele mon vieux capital Luciala bambo tebele siko zali kulutu ozala bien na pesi mbo tebele et pas ya Marjolie Kaninda bambo te na ebele bambo tebele pas ya maman na biso Rita mwana bambo te na ebele maman Anna Mokondi de London bambo te na ya trop ozala bien bambo tebele pourquoi pas Xbox bambo te na yo pe ebele kaka ndenge zalaka dido singi crème magique chinois ya solo na bosani yote président Michel Lukelo na bosani yote bambo te na yo pe ebele ozala bien voilà Galmi Kofax alobi boye mi-ange osoki nani oyo osoki minini oyo osoki minini wana toyebi yango te sadi biso mi Mokondi mi la baronne yango tozali kozela single Molasso a sorti nango kala mingi te awa na robeta lisolo mukie pona toza mwa guto développer ensemble sadi ezana ba chroni fois tebele basalaka la baronne mabe lelo na kolobelaka ka mutu moko ezana ba chronifote ebele o basala Karine Mokondi mabe c'est-à-dire ebele Karine apesaka bango pe confiance mais batuba embeli na sima ya mokongo bazana bango ebele mais lelo oyo ki peka pika oyo boyebi wana ki peka oyo boyebi c'est-à-dire ngai na oki mwa pasi muke na mutema na place ka luka a évoluer ndenge Karine Mokondi azako évoluer ye pa luka a évoluer na coin na ye mais aza wana na émission kolobaka makambo oyo pesa mwa bien te c'est-à-dire ba retourner question ya Karine Mokondi mais non si on moni koza na relation ya bien te oza na makambo kolobate mais c'est clair zappé yango
c'est clair, zappé yango ça la bien mingi. Mais non, il y aura pas dire ya mutu. Donc ils ont l'expérience que non, la fille a regretté. Nanu botubelité boko regretter bien. Ça dit Nzambe ya Karine Mokonzi a ko confondre bino tina suka. Kaka ba bino o bokenda ko sangana na ba Marie Laure bo sangana kana banani ba Grace Mbizi pona ko tonga ka Karine Mokonzi la baronne Nzambe a ko confondre ba fille na bino ba posa na bino Nzambe ko confondre bino. Tala maloba ki peka bandeko na ngai ya la Chine. Oh non, ye azalaka fan na ngai, ye azalaka fan na ngai. D'ailleurs kutunga mutu na parena première émission na ye na RTGA abengaka ngai boye boye. Donc on a que mutu azo regretter. Donc ça veut dire na ye asatandaka te que Karine Mokonzi a rekoma na succès na aura o azana ngolelo. Alors la fille azo regretter mais ngana lo baboye. Ki peka nanu o regretter bien te, o ko regretter bien. C'est-à-dire kalamingité vraie différence ya bino na Karine Mokonzi ekoyebana na nini. C'est-à-dire pour comprendre que bino bosukaka na kosimba micro na kosala ba polémique ya buzoba pe na kobeta masolo ya batu na ndenge ya mabe. Mais Karine Mokonzi à part kosimba micro, à part kosala ba émission, c'est-à-dire azana talent mususu oyo ezo bima lisusu ya kalamingité awa. Est-ce que ki peka oyoki sango ya molaso kezo bima? Oyogi sango ya single molaso o ezoya mi Mokonzi mi la baronne. Est-ce que vous êtes au courant makambouana? À très bientôt, vous allez au courant très bientôt pour vivre bilengia molaso mi Mokonzi mi la baronne. Ça dit ngana lo bara elo mo la Chine. Toti kana biso er moko kolanda ba busoba. O ba finga ki la baronne, o ba loba ki boye. Ça dit c'est pas la peine. Pourquoi? Parce que seul et loko oyo eko différencier Karine Mokonzi na bazozo wana nyonso ezaka talent. Na lobi yango clair awa na Rose Bombo officiel, c'est-à-dire celle et loko oyo eko défendre oyo eko bundela Karine Mokonzi contre bazozonyo c'est là talent na grâce oyo Nzamba tiakati na ye. Évidemment na ora na ye o azana ngo lelo na internet. Ah, qui peka nano l'élite okolela bien. Nano l'élite okolela bien. Ce que vous regrettez que internet et kabo la famille na ozanga na Karine Mokonzi. C'est-à-dire Lucas sikoyo bengaye o sengaye pardon par rapport ya mabenyo so oyo loba na kombo na ye. Mais c'est clair. Et vous allez bien yo obengaye pour na présenter excuse ya mabenyo so oyo yo loba na kombo na ye. Madame qui peka. Na place oya ko regretter internet et kabo la famille na zalaka camarade ya grande sœur na ye boye abana ko talanga utu na teva zalaka fanatique na ngai azalaka fanatique na yo mais sera azalaka fanatique na yo ma BP ezala ngwana te vie ezalaka toujours ndengo wana vie ezalaka toujours ndengo wana sera azalaka fanatique na yo ko tulango ma pekatin parce que lelo oyo tolo banini fanatique à leki idole to ndeni tolo bango ko ndeni nini c'est que fanatique à leki idole voilà. Succès ya Karine Mokonzi la baronne vouloir ou pas borondima yango ata boboyi ko ndimango na miso batu ça dit kaka bino mo na be mission Nzamba ko confondre bino boroya ozo boule ozo rabese yenzo kande ozo regretter séparation yo ko kanisa lokola ozo rabese mais nzo kande ozo regretter séparation na bino. Oyo zalaki di ya ba be oyo yo osala ye bazozo nyonso na pesi bino mbote belé na oyo zo finga mikolo yo mbote na yo belé kolemba te bo continuer kaka bino fo bozala kaka wana bino boza condamné ya kosala ka be mission ya kofinga ka Karine Mokonzi to condamné bino ndengo wana. Donc bino rôle na bino kaka bo vanda kaka bo finga na bino bosala ka be mission bo finga ka rôle na bino yango wana. Voilà. Donc vraiment la Chine, tenez-vous prêts, préparez-vous la Chine, Yarosela, mi Mokonzi, mi la baronne, single molasso, ezobi makaraminga wate. Single molasso, c'est-à-dire acoustique gospel, donc nyos wana pena kalaminga wate, et le bas Valentino, manager ya Karine Mokonzi na PCMBO Tebele, Valentino le grand manager. C'est-à-dire kalamingité ba chinois boro sepe la kalamingité la Chine boro zala vraiment na ese wana ba fête ya Noël na ya bonne année oyo meilleur vœu na ba chinois nyonso meilleur vœu pe na ba zozo nyonso parce que qui peka a bandi déjà ko regretter séparation ya na Karine Mokonzi. Alors bazali belé a eu courage à regretter peut-être en plein air mais bazali belé o ba regrettera na ba se ambetu na bango suka na ngobino pe bo marana na télévision pour na bo regretter. Parce que Kabwana Karine Mokonzi ils a facilité surtout na bateau ba négliger na bateau ba monaka ke ya ko évoluer na bateau yo ba pesa chance té
ndenge bazotala évolution na ye lelo ebele tiaka bango trouble ebele epanzaka mayele na bango ya kibomoto. Voilà la Chine bozala pena après la Chine tobongama mpona kozela molaso mpona kozela acoustique gospel mpona kozela banzembo ya nzambe oyo tokokaka mingi te okari na koyemba ekosala biso bien mingi. Francis Mia te malobaki générique moko oyo ezoya mikolo oyo ekozala somo eloko moko na bango nazobwaka ekozala somo. Je suis sûr que wana ne molaso parce que na page na ye moko déjà asaki déjà moi annonce moko wana Karine Mokonzi biso la Chine tosengi na yo Valentino bobimisa yango le 18. Et si tu comprendre nani oya contrôler les réseaux sociaux. Voilà. Galmi Kofax on a loba quitté. Tala ninge ki peka peka komi ko regretter. Bomoni ko kabwana Karine Mokonzi et ça la rende pas si boye. Oko tubela, oko loba nyonso, oko misakutu ke o nonga na sombela ye ba sous vêtements, o nga na sombela ye boye, oko loba nyonso na télévision. Ti oko lemande o tiki. La Chine to bonga mato zela. Si gospel to bonga mato zela singen molaso mi Mokonzi mi la baronne et ko sala bien mingi. En tout cas message muke Galmi Kofax ayaki nango awa na Rose Bombo officiel yango wana oya koyoka ayoki président Michel Okelo respect belé tous ensemble. Merci.